Mbote mama Bernadette Tokwaulo to yambio lelo awa ozali na ngambo ya opposition kasi mokolo ya mosala misato mibale plutôt ya poso ezali na yango mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alobaki na Kalemi esika azali te asi apesaki makanisi po ba buku ya likonzi ya mboka ekolo Congo démocratique bungwama kasi akobakisa so eloko te asenga na bana mboka bango nde bazwa makambo na maboko bino batu ya opposition bolobi nini mpona yango. Monsieur Félix Tshisekedi azo kumba mboka na biso na lokuta lorsque azoloba que à soumettre décision il y a changement à constitution na peuple congolais biso nyonso tomonaki que ba élection ya 2023 ezalaki fraude électorale munene ba machine à voter ezalaki na kati ya bandako ya batu na ye ezalaki soni makasi oyo bamona yango na Afrique te azoloba makambo ya référendum populaire ayebi ke eza référendum ya ba machine à voter na ye alors tokoki otikela ye nzela te azobebisa mboka banda indépendance 1960 mboka na biso eza na kati ya difficulté mais na maréchal Mobutu tozwaki quand même intégrité territoriale unité nationale territoire eza isu na intégrité te toza sous occupation ya Rwanda sous couvert ya M23 unité nationale eza te azo promouvoir tribaliste na kati ya ba peuple tozomona lokola opposant moko Seth Kikuni aza na prison ba accusaki au propos tribal etc. siko ba abandonné ba makambo wana bazo accuser makambo mususu donc ndenge président Tshisekedi azo sala eza mabe azo boma mboka ifa kende nazo yoka lisusu te sika ye asialobi bana mboka nde bakata likambo bino bato opposition siko bokosala nini biso bato ya opposition s'organiser ngai naza na 4 ya collectif babengi yango sursaut national na honorable Delis Esanga Ados Dombasi Alain Bolojwa Alain Bolojwa na bato ebele donc tozobunda mpona yango opposition mobimba etelemi ba Martin Fayulu Moïse Katumbi na bato ebele pe ya opposition batelemi pe likambo yango tokotikela ye nzela te eza pe très dangereux parce que monsieur Félix Tshisekedi aza dictateur azo menacer opposition to perdre bato par exemple Cheriba Okende député wana akufi balobi a se suicider mais ba se suicidaka na plusieurs balles te Franck Diongo azaki obligé akima na poto Moïse Katumbi aza vraiment harcelé bazo lukela ye makambo mabe aza na poto ba opposant mususu baza na makala lokola Seth Kikuni et biso oyo toza libanda tobimi et puis basali biso mabe ngai moko babeta kinga ku na kwei na j'étais presque assommé mais n'a porté plainte auprès ya auditorat nazolanda likambo yango sika bino opposition bomitie sika moko mais ezalaki kala mingi te bozali koyokana te basusu namoni na ngambo ya FCC na banini ingelo banini bosali nini wana na plateforme na bino ekomi nini il faut pas koloba toyokanaka te toza 100 millions de Congolais toza 100 millions de Congolais biso nyonso toyebi likambo moko tokoki otikela monsieur Félix Tshisekedi akende oluka ba 3e mandat te parce que ase abomi mboka soki omoni ba balabala ya Kinshasa soki omoni ba embouteillage ya Kinshasa eza pamba te parce que basalaka mosala te donc ba route principale ebebi na ba route secondaire ebebi mosala ezosala malisu te parce que bato bavandaka na embouteillage oyebi que biso peuple congolais tosalaka lisu mosala te soki oza na kati ya embouteillage journée mobimba okosala te donc ba activité nyonso ekomi bloqué mbongo pe ezo circuler te parce que ba organiser pillage ya budget de l'État na président Tshisekedi na ba corps constitué bazo consommer au moins 86% du budget de l'État en salaire et en frais de fonctionnement siko etikali nini
pour na ba infrastructure etikali nini pour na ba soda na biso ba policier na biso bato oyo bazwaka $100 par mois. Donc tokoki otikela enzela te abomi mboka alingi kosilisa yango tokoki otikela eza mabele ya bakoko eza mboka ya biso nyonso tokoki otika yango te toza lokola bato sous malédiction na moi na ba inondation na kozanga balabala na kozanga mosala ba jeune bazosala te kolia ekomi pasi mais ezooccupe bango te. Elo nini bino bozo banga soki alobi abongola buku likonzi alobi makambo ebele alobi buku likonzi oyo eza na esika ezopesa ye nzela kokamba mboka malamu te ata kosala gouvernement ezozwa mikolo makambo ebele alobi kutu ata bonsomi ya mboka to souveraineté ya mboka eza menacé parce que esengi makambo ebele kolokola kopesa mabele na bamboka mosusu bino na makambo wana mayele nyonso oyo ezobimisa moko bino oyano bino eza nini? Eza maele mabe. Il alingi ko changer constitution pour constitution ezo permettre ya dépasser ba 2 mandats na ye ba mandat kutu a mérité angote. Mandat ya liboso eza deal na Joseph Kabila. Mandat ya mibale eza fraude électorale. Mais azana mandat mibale sikoyo alingi akata verrou wana pour akendo sala 7 mandats et comme lié royaume oyo papa na ye Etienne Tshisekedi atikela ye toko tikela ye nzela te azo kumba mboka na lokuta azo loba article 217 ya constitution ezo obligé biso to céder ba territoire ba terre na ba paya eza lokuta article 217 ezo permettre biso to signer ba accord na ba pays africains na cadre ya unité africaine lokola tokoki o décider ba pays africains ba kozala sous besoin ya visa te po bakota mboka na biso yango nde abandon partiel ya souveraineté eza te que tozotikela bapaya mabele mais ye na cadre ya baaccord oyo asigné na EAC article 4 ya charte ya EAC ezo permettre EAC eza lokola mwa compagnie moko na personnalité juridique basomba mabele na biso bateka mabele na biso baexploiter yango kosomba na koteka mabele ya bakoko oyo batia richesse nyonso ya mokili to permettre bapaya basomba bateka yango eza mabe que bapaya ba exploiter yango na kati ya business na kati ya bacontra wana eza problème te ye mutu asali beba na bakati ya baaccord internationaux azobomba yango baaccord ya Luanda na Nairobi toyebaka te soki baaccord wana elobaka nini mais lors tozotala ndenge mapinga na biso ba FRDC baza na terrain rouge tozoyoka o baza sous cesser le feu ya conférence ya ba chef d'état de EAC elobi ba FRDC baza sous na baaccord Luanda Nairobi baza sous cesser le feu ya Rwanda na Uganda toyebi que M23 eza Rwanda toyebi que Uganda de permettre Rwanda ekota na Bunagana mais toko changer constitution pona yango te esengeli kokende na parlement ye moko atuba masumu na ye botala likambo na ke osigné parlement akoloba to réviser yango boye to dénoncer yango to annuler yango il faut akumba mboka na vérité kasi sika ya lobi yaza garant ato moto abatelaka bonsomi ya mboka sikoyo moto akoki kopekisa ye kobongola buku likonzi azate bino bokosala nini ye asalobi boko article ya constitution elobi article 64 soki bapeuple basepeli bakoki obima libanda po bapekisa baviolation ya constitution parce que mboka na biso ezokufa ese ekufi etikele biso eloko moko constitution wana nde ezolakisa toza quand même état toza quand même nation tokoki otikela ye te aboma yango mpo na plaisir ya kodiriger azodiriger mboka malamu te donc tozo comprendre te Félix Tshisekedi mpo na biso aza lokola mwa malédiction na kati ya mboka est-ce que okoki comprendre que mboka ya barichesse nyonso tu peuple eza na nzala bajeune baza na mosala te toza lisusu na balabala te Kinshasa ekomi poubelle po oyebi Kinshasa te soki oyebi Kinshasa okoti obi ndenge nini ekomi poubelle boye mais eza malédiction toza ba africain
eza mboka ya bakoko bakoki osepela te. Il faut tata wana akende. Mais sikoyo bino bosala nini bino pe ntango bozalaka mbala mosusu na opposition kosenga bozala kosenga pe ete babongola buku likonzi to balongola makambo mosusu makambo wana nyonso bomoni yango eza susu mabe te komi malamu. Papa, constitution ezalaka na baveru na yango eloko bakoki ochange yango te lokola ba 2 mandats ya président. Makambo mosusu bakoki omodifie yango, mais encore faut-il ezala pouvoir légitime et pouvoir ya bonne foi. Tokoki opesa monsieur Félix Tshisekedi confiance te. Azu pouvoir na deal na Joseph Kabila. Est-ce qu'a respecté parole na Joseph Kabila? Azu pouvoir pour na Kamere. Pour na Kamere. Est-ce qu'a respecté deal na Kamere? Parce que fallait Kamere comme premier ministre. A respecter en côté. Azu contrôle, il y a UDPS pour na Jean-Marc Kabound, basali hold up na UDPS sur les vieux caciques de l'UDPS, il y a papa naïe. Mais Kabound azan a prison. Azan a parole te. Donc tokoki otike la yenzela te. Lobi awake ozana nzoto makasite pour beta kio tout ça. Est-ce que sikoyo boza penza bokani position ko telema pour na bomoni déjà que boko kuta na moku aliboso a na lobi te que nazana nzoto makasite na lobi que a élément moko abetinga ku na koki otike yango te pona nini. D'abord, ezaku ekoki kobebi sa santé nangai, mais surtout, na cadre, y a ba violence faite aux femmes. Naza mokonzi, na yebani. Soki bobeti maman Tokwaolo, femme politique, candidate à la présidentielle ou ayebani. Bokanisi, soki bosali elo côté, bozope sa ba police droit ya kobeta basi nyonso ya anonyme. Na basi na bino andako. Hein? Police wana betinga pour na plaisir aloba na beta ki maman Tokwaolo ngai nde na obeta yote. Donc il faut pas sanctionner. Malamu mengi tango na biso ekomi na suka awa to pesio matondo mengi po zwa ki tango ya koyanola na VOA Lingala lolaka la Amerika matondo mengi. En tout cas na sepeli mingi merci ndenge o permettre